Nzambe pambola émission Tolobe la vie. Pona ye, pona nga, pona biso. Nzambe papa, sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya papiken. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo ateyama. Nzambe papa sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya papigene. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo batema yawe papa Ndeko nanga keba na bemission yo landaka na réseaux sociaux. Misusu ekoki komema yo na lifelongo. Tolobe la vie. La vie appartient à Dieu, la vie c'est Jésus. Émission kitoko epesa kabanya. Oyoka biyoka yoka te. Nzambe papa, sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya papiken. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo ateyama yawe. Nzambe papa sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba yawe papa émission kitoko ya papikene. Pesa bwanya pesa makoki tubondeli. Mbote na bino bandeko bolandaka biso na Tolobe la vie officielle. Merci na bino bofungolaka biso ba porte na bandako na bino. Merci na bino oyo boyambaka biso. Merci na bino bopesaka biso matoi. Voilà. Awa leo nazana komanda eso. Tozo beta kati leo na komanda eso. Situation toujours ya mboka na biso. Pobi komanda eso tosalaka mission mona wa yambo. Nikolo leki ba umi bale. Boyoka kindenge to solo laki. Ba pesa ki point de vue na bango par rapport ya ba nomination salamaki. Ba laksa ki mécontentement na bango eza vrai. O mutunyo sto ayebi. Que lelo vraiment en tout cas fouteuse mo salami, fouteuse mo zo salama et puis on continue au salama. Là on a mis commander surtout mais sur moi 2-3 points rapidement. Toujours Makamamboka. Commandant Eso, bonjour. Oui, bonjour Papi Gen. Bonjour, on a bandé tout na biso à Est parce que peuple na biso à Est a payé cher. Oh, il faut qu'on soit fier et qu'on reconnaisse bandé qu'on a biso à Est. Tout mon bimba oh, il faut sacrifier ba vie na bino pour na sauver nation ana. Surtout bandé qu'on biso ba mai. Merci mingina vive Vincent Kambale. Merci mingi na maman na Elikia parce que ça va tout ba soutenir tout le temps biso ko soutenir mutu za mbongo te hein. Parfois tant tout ça ba émission bon moni mutabinga place one il fallait quand même olo ba bongo to bi abakisi le maele. Merci mingi na maman na Elikia zone 51, merci mingi na CNN la beauté sans oublier Yuni Chebanze oyo azotela ba billet belé donc ba billet d'avion. Bah on soit lingo voyager, faut soutenir nos confrères, nos concerts, bah on va ça na bango, so go lingo voyager, kendo so ba billet d'avion kuna, ya monde entier même ba Fribis, eza kote kama na ba transfert ba mbongo, ba loso biloko tout, boké na Gessen Strat.
na numéro 53 na code des 9300 bokendo somba bilo kuna mama puta eza ibele donc ya modèle nyonso commandant soto betano lisolo ya des pères et des mères loi Tchani je crois que yemta misaki loi wana namoni mikolo leka yela ki nango mais mikolo ezongi boni parce que élection nano ezalate de baza ko préparer comment disqualifier ba candidat mosusu oh bango azomona ke ba ko déranger bango na ba élection omoni loi wana eza loi ya ba hypocrite parce que bazo kendete na fond pesa ya loi wana te eza loi moko eza ko discriminer bato mosusu par rapport peut-être à poste na bango parce que ozo a des pères et des mères mais oza mwindo vous comprenez mais surtout oza ka pembe automatiquement ya yo eza plus clair pour bato ba attaquer mais loi ya Tchani wana selon ngai eza loi il faut ceux qui balingi ba appliquer yango ce n'est pas le moment d'appliquer ça parce que pays eza occupé au monde parce que ko favoriser bato mosusu ba ya ko kosa ba identité poto koma na loi na ezo sengana no biso moko bana mboka to komi to identifier motu papa mama na yeba nini comme ça to yeba ki ya ko postuler ou pas omoni mais na ndenge bazo kende yango na Tchani azo Tchani loi wana azo ya na loi wana pona ko favoriser ndeko na ye Tshisekedi moluba po bazo mona ke bilan na eza catastrophe donc il faut qu'on disqualifie bato mosusu omoni eza loi moko eza bien pona biso moko bana mboka par rapport na onyo so to subir mais eza na moment oyo te loi wana il faut ça les matango to libérer mboka wana comme tous sous occupation mboka comme libre ce que to kotala conséquence ya kondima ba ya limite ya mopaya ekosuka wapi surtout na kati ya gouvernement ou bien na kati ya ba société ba engagement na bango place ni ba kosukela vous comprenez mais na ndenge bazo kende nango pona ngai na monique ezali loi moko tribal raciste je ne sais pas pona ko discriminer bato mosusu parce que bazo basé mingi na ba couleur tandis que toza na Félix mo aza muto mwendo mais aza de père et de mère Félix c'est angolais moluba et congolais mais pourquoi bazo makotisa Félix na kati konate au mona loi wana baza ko appuyer yango pona bakatumbi bato mosusu baza pembe mais Félix bazo longola ye yango c'est ça discrimination peut-être raciale omoni peut-être pour katumbi baza pembe non Félix il faut batia ye peut à disqualifier loi wana so balimba lekisa mutu ko Félix a olekate bemba olekate nini comment il s'appelle les katumbi a olekate banini donc ba appliquer loi pour tout le monde pas loi ezaka na bato moko boye bato mosusu po aza pembe aza mwindo bolingi bolongola lokola aza congolais 100% congolais Félix c'était un angolais congolais mais au lobby élection aux araté mais bato bazo ba carte électeur bende ko tika bende ko zala ko ba carte électeur si on bazo ba carte électeur na rondi ngwana donc bazo ngora pour rien Congo ezamboka ya ba faire oui ba carte électeur en zambongo oui que pour le moment ba carte électeur ba confuti ça ba comme penza au sombi carte électeur peut-être gratuit et comme il peut la cop omoni ba carte électeur wana normalement il faut ba arrêter yango parce que ba kangi ebele na eza déjà ba machine ba bimisi yango déjà et comme il ko circuler en dehors ya o eza normal omoni carte électeur au moins kaka de yango tozo bisa bino ke mboka eza sous occupation ba moyen tout eza pona ko yiba peuple na mbongo depuis ba banda depuis te baya ti le carte d'identité bimangate carte électeur peuple azo bima na carte ça veut dire sans carte élection donc peuple a sans identité il faut qu'il y ait une carte électeur donc l'identité ce que la peuple la carte d'identité c'est quoi au monde mais ça va système tout à occupation parce que chaque fois baza ko ya na peuple mosusu ba ko implanter ba yebi ke peuple o so ka komika période ya première élection to ko enrôler bango to pesa ba carte électeur pour ba voter pour ba ko voter ba le ko na bango ya ba to ba zo taliban da ba rwandais o ba komi lo ba nyamulenge donc ils a système moko ya infiltration ya ko implanter encore ba peuple mosusu à travers ba carte électeur parce que carte électeur période oyo mutu nyoso akoya ko se présenter ba sali recensement te et l'autre côté et fait ka ba yebi ke qui na ba élection et comme ta ko pesa ba carte électeur mutu nyoso ko zoango donc ça système moko ya occupation carte électeur wana pour na biso tozo mona ke et comme nango kopo pour na ko zoango comme molongo il faut futa mbongo et dans la jomo mi ko na bosa ni ko kombo na ye mwana chuchu kombo ya mwana ayebi mbongo te ye azande a sénateur na mboka député pardon na mboka wana histoire yango peut-être bato ebele bazoyeba te ce monsieur yango bokeba bato azotomike mutu mozu l'apparence parfois trompe ce monsieur c'est un génocidaire assassin mais afanda wana okoyeba te ke adirige makambo ebele ce monsieur
grâce à nos compatriotes Maï nde bakeko découvrir makambwana parce que tango ba Maï ba ko ici koto M23 ezalaki bango ba komi siko na kana ndako naye na kanani na ferme naye nde bakeko kuta kuna ba mabulu ya minduki mona chuchu ba mabulu ya minduki et pourtant Mutuana aza allié à IDPS depuis longtemps à soutenir la IDPS financièrement. Mais lelo ce mec a se retrouvé que Mathieu Maboko et ça sonne inde sali bato gouvernement comme on a que allié na bango a se retrouvé que aza cité na kati ya Mamindu ki amomoni ba bakangié wana mais nane bakangié et ça kaye mon côté. Bato baza ba acteur na kati ya mboka wana ya kosaba génocide po bato ba kufa baza ebele tout au moment na parlement na Sénat on yoso moni ki aza sénateur parlementaire au mona ki aza na groupe armé quelque part donc bato baza ko faire massacrer peuple wana bato bazo boma peuple wana ezali bato baza na kati ya Sénat na ba parlementaire même na mutu ya mboka parce que eloko bazo bosa na ke Félix aza acteur munene ya génocide ya mboka wana Félix c'est parce que nga mutu na lobi yango te oni mutu lobi parce que eza ko lobake IDPS eza na branche armée nango eza ID nani M23 et boyebi ki M23 zo saba massacre zo génocide et puis ta branche politique na bango ezali IDPS na 2011 boyoka ki comment nani comment on appelle ça M23 et loba ki ba de la vérité des na Tshisekedi amone ça veut dire ko kendo de la vérité des ya moto bozana ensemble été amone pour vous dire que bako bandana mutu ya mboka o ya bango ya Kinshasa tiko kita ba sénateur ba parlementaire même ba Jean-Pierre Bemba tout bango tout ba mutu na mutu azana ba milice na yi donc mboka wana ce que lingo se retrouver au na partage ou bien na poste il faut zana ba milice o bazo boma peuple wana pour ba reconnaître ba peso poste même temps ba kenda ki na Sun City o komona que soto zana ba militaire te ba ko peso poste ba ça partage l'unité bien te ce que tu as présidence, il y a 1 plus 4 occupation, Kanambe, il y a militaire. Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé qu'il y a grâce à un militaire. Zaïdi Ngoma, Moutaï Sédé Goma, grâce à un militaire. Nani Mosusu, Bazaki, 4. Rouberois. Est-ce que Rouberois a pesé Nino Congo pour se retrouver vice-président? Parce que Bazaki n'a pas, Mboka wana soko aux gens pas respecté, aux alans la coin na Mboko boyna bato aminduki, ba ko respecté parce que Rouberois s'est retrouvé vice-président. Boy bisanga na ata ba élection na moi na vini moko boy. Rouberois ba voter mais il s'est retrouvé vice-président parce que azana mutia et c'est de Goma bazana ba minduki. Ba Roger Mlumbala ba tolokola o bambusa nyamu ici bango to ba se retrouver ba ministre parce que ba sala ki partage ya ba assassin yango sala ki mboka wana bato akoba ba bomisa bato lelo bato wana batinda te eloko bazo kanisa ke o mboka wana ndenge za boye bitumba bazo memela biso non bato bazo bo baza ko entretenir eza lokola mwasi soko yebi ko bongisa ete ngomelo mabeti amoni bato baza ko bongisa bitumba na ekoma elenge bato bakufaka ezaka mbemba bakatumbi bafayulu bambusa nyamwisi bangonde baza ko sala ke peuple wana akufaka po babanda ko s'enrichir parce que soki peuple wana baza akufite bango ba s'enrichir et kaka bato basala ki partage na Sun City bangonde baza na ba groupe armé wana ekenda te pourquoi bato oninga ko sala ko la babosani partage o basala ki na Sun City basala ki yango par rapport à ba force armée preuve que IDPS akenda kuna azonga maboko pamba po azaki na minduki te IDPS auto zo minduki koza allié à M23 kana 2011 awa IDPS azwa parti moko te parce que azaki nini non armé donc bato nyonso bazaki ba armé wana bango to bazana kati ya parlement bana ba Sénat est-ce que bati ba lâcha la groupe na bango wana ba lâcha ngo te ti lelo baza ko fonctionner normalement omoni ba changer kaka moi identité ba muso ba comme la parti politique mais ba lâcher ba prise ba lâcher ba groupe na bango te donc Congo wana taso ki ba lobby yonde nani ba tio soki oza bulldozer au conseil sango te parce que ba kolo ba groupe armé wana bo si bo kotsa bango na kati ya mboka baza na kati ya ba institution ba fanda bango nde baza ko alimenter bitumba wana commandant so aliro Congo zo kendelelo tolo ba c'est-à-dire na ba nomination salami na remaniement salami tout le que les canisi a glissement zo salamato tondé mais oui c'est glissement douceur mais ont préparé glissement et après ce que tali bien ba tout oyo ba tie bango na kati ya gouvernement wana ba mosusu po ba yebanité mais ba oyo na to yebi to bandano na Jean-Pierre Bemba mutu no sayebi ki moto aboma peuple lokola Jean-Pierre Bemba zate
mais les lois se retrouver là ça il vice président les lois se retrouver ministre de la défense moto a bomaka peuple bo pesa responsabilité à kengela peuple à défendre peuple et ça faux et ça voilà que c'est que ils partagent avec criminel pour na faciliter glissement moto ko la caméra moto a ibaka baki opesa so afanda na mbongo gozo mona te que ça partage kaka mi donc kaka place loko yo sala ka mabende ba fandi sur les souswana bemba un assassin a bomaka peuple ba pesi yo défendre peuple wana caméra un voleur ba pesi sur mbongo Moussa Nyamouis a péché sur le ministre de nini. C'est pour te dire que le gouvernement Kawana Sobi Olingio s'est retrouvé. Iba, mais Koiba Elo a moquette. Koiba Elo avec combo. Oyibi pesa boye combo ba monique over un vrai voleur. Moto na biso bako nommer. Yo kende Koiba téléphone ba kangi au ça ba 10 ans en prison hein. Il va avec comme il faut ça dans le gouvernement Congo, ça a un voleur qualifié au Congo au Betty Boye na caisse à l'état gang. Il va que aux en poste pour nommer les choses. C'est quoi une nomination Salamio ba nomination Salamio. Est-ce qu'il y aura aussi un changement dans Makambo? Mais voilà changement mon côté au salle maté tant que ma groupe armé quand na auto ibisayo oyo bakene na San City bangonde bazawana ba koma lelo ba député ba sénateur changement mon salle maté ata ba nommé ba poste bo ibisanga mboka et développer kana ba société bo ibisanga société ni monde na mboka wana oyo ko sala ke lelo ni ba nommé bangwa ça veut dire ba société on ko fonctionner siko bien ba to ba misala armé ba koma bien payé parce que ba chemi défense ya mosusu ba ministre de défense mosusu ko économie ko mata parce que ba société on attend ba de contribuer ba taxe et le côté production moko za na mboka wana te soki ok lelo awa na butu tambola kana butu ko mona ki bato na butu balala kate o ba bimi o ba koti ba société za ko fonctionner butu moi mais yebisanga na Congo so ok ka to komi butu tout est là, les étiquettes, et là, il y a des les abanganda, ba boulangerie, na ba église, ba veillée. Trois choses wana ndé salaka. Donc braliment, tout est en église, na boulangerie. Wana salaka. Mais ce que l'ingé tra ba société o eza ko produire, mais mboka ko développer ndengeni. Mutunyo soit comme to moni même on a poto bato tout ba sopani kuna okanisaki ba okende okota na ba société moko ibakre ba ngoto parlement donc société mosusu ezate na Congo la soko lingio kende kokota na kati il faut ka okota na oza sénateur pas parlementaire ozomona te ke mboka na bozela ke ata ba tie nani tanke bozala ba investisseur te o Félix a prometaki bango ke ba koya ebele ki lelo na moni ata mo investisseur moko te ay ko sala nini société Kirdan na monité pourquoi Macron a aussi ko rappeler que vous n'êtes pas sérieux depuis 1994 beaucoup gérer mboka na binote ça vient mboka na yo senga bateau baza crédible bateau yo bakoba na conscience ya koyeba ke toza na mboka mosusu te ba Félix to wana ba demi Dakar bemba demi Dakar Fayulu me mami na éviter soki ya wapi comprendre bateau na ba mboka baza souci mboka na te tant que peuple a comprendre malheureusement pour na biso po toza na deux générations ya mboka wana ezana ba génération o ya biso ba vraiment botiste ponga na vrai zairwa ngana zwa ba kombo na bina ba papite ba Alain ba Jean na zwa ngote ngamba la moko pas retour à l'authenticité bala moko yango momona benga eso wana eza abréviation ya kombo na esome donc naza vrai zairwa de nature quoi omoni mais batu oyo ya 1900 oyo ya biso ba mobotiste biso ba bata impère biso bata ba zairwa ndé tozo bunda le vrai combat parce que toza na référence ya vie to mona ba match na ba mboka na ba léopard ba wana ngape na zeno bébé ba léopard ba zui ba coupe du monde ba coupe d'Afrique to ba boxe kita bozo mona boye nation ezo ke de ko représenter bino bo fandi boye mboka mo mais comme calme tozo c'est la match ya Congo Brazzaville Kinshasa mais lelo bozo beta so match yango bobomini la faute foot ezali sote match ya mboka na bino comme obeta na pays mosusu et que obeta na Tanzanie na moni quand même Moïse Katumbi a sauvé bango apesi bango stade ya Mazembe est-ce que bokolo baké biso batoto mona tolanda ba match en direct tokoko soutenir buso ba ya boy depuis bato baya ti lelo bazana carte d'identité te kala carte électeur chaque 5 ans mais ça c'est du vol tout ça ce qu'on a génération en 1996. Mais pourquoi arriver à ça la carte d'identité? Oui, mais il faut que nous sommes machine. Et tant que nous sommes machine, on a la société oyo et ok, mino bo pesi biso comme oh frère, biso to websa machine to pesa bino na 1 million. OK, bango ba ki na ba 10 millions. Ko somba ka machine ya ko sa ba carte électorale chaque 5 ans. Et
mbongo ebele bongo baliaka kobanda moto ya mboka bazolia komona machine eza nango 1 million bango batie 25 millions 200 millions eza kope sikoyo toza na génération mosusu ya bana ya 1996 oyo abotami sous occupation bango nde sikoyo ifai baede biso na combat parce que baza na énergie makasi baza na makasi bakotelema lelo bango sikoyo nde barwandais batimbeli bango bakotisi bango musique bakotisi masanga bakotisi baprière kenyo ketala ba église ndeko na ngai okomona jeune mobimba aza na 25 ans elongi komi na avance koleka mbula na ye jeune elongi kaka komi shiba oza kobebisa elongi si ndeko na ngai oza te ndeko na ngai tous les jours chaque jour ba demo ngo nini oyo kobondisa ou bien Yesu ngo akofela ki biso tende balobaka demo nini yoko ya kobondisa chaque jour akende kete Démon au côté 21, au côté boy. Au contraire, il faut chasser ma démon et l'on dit là ils ont bébakaka. Donc ma démon au bétaillon. Hein? Vous comprenez? Bakangi jeune bakangi nation mobile, génération mobile na ba prière. Baza côté abino, mais vie na bino zo bongate. Le problème à Congo est la prière té. Le problème à Congo est la conscience, il faut créer des emplois. Ah wana poto ba o ba yaki na ko prier batika. Okomona ke akomi na car aotambola bien banini mais yo bandaka kosambela na Congo okomona na ndenge sera bande kosambela azano na 18 ans oyiba na 18 ans bazaba bouton telemaka omona pe bouton pe omoni ki bwana mais okomi na 43 ta bouton mo bima ekomi kokota na ninga kati omona batani wana te bouton mo vim po so mona moke bouton mo na bima age moko boy mais aucun na prière de basaliso ba jeune ba prière ba bouton ekoti na ninga kati ekomi ba tâche ça veut dire baleki c'est le jeunesse na oka boy na ba prière na banini njo génération 2020 2006 oyo tozomona ke batvandeli bawera bajibe ba moto atala moki na tongo boy aobeta na mona ki jibe adate ki Weston donc journée mobibeleki ka boy ça eloko donc ba rwandais ba yepela ko pebisa même na kati ya ba hôpital ko kende boy ndeko na ngai place maman za ko boto lobi mwana onde ba boti boy peza ko za moto normal pour place boto no za makasi na libaya. Après si ça robota maneno bakangi so pour maman foti nyongote donc moi nazo bota déjà na prisonnier hein awa to monaka na kuta na ser na biso moto zaki na Norvège na ko bota na moni bazozo moi gaya mai bazo pondela ngai pona bota mais na Congo kuna déjà maman va bota mbata moi nazo bota boy na likola libaya boza ko s'attendre na peuple ya nini donc babandi ko beta yo na maternité pa ya nini ya ba infirmière ou ba botisaka bakangi o bibi na Martin toza prisonnier o bima na quartier boy ba kuluna bazana yo osakani ba papio osakana boy gouvernement yango moko ba izo nyokola yo donc peuple bozo s'attendre na nini génération oyo ya 2006 eza génération moko ya occupation ezo senga biso bato tomona maréchal biso bato to yebi ta même goût ya mboka wana to yebi kolala sa minduki isengeli tola musa peuple wana parce que bato oyo fala ki ba aider peuple wana bato lokola ba mboso piché ni nani représentant ba pigime wana okomona ke yende lisusu aza ko favoriser occupation mboso aza ministre na tanga mboto metala batongo faute ya nini tango bakendaki motema mato tika bango kaka bakengo bamboso bamukolo pombo bazonga kala koma lelo baye kofandisa isu peuple bakomi tokomi isu konyoko malikolo na engagement na bango bayokani na bato ya barwandais donc problème oyo toza nango libération mboka neni problème mboka na de ngai eza problème parce que peuple na biso ba rendre mauvais service par les étrangers bakomi inconscient na niveau moko mais travail ko ça les mal je pense que les jours où nous amba kosunga mboka na et comme libéré peuple na ko a conscient Tosi c'est biso awa iso na mutuna moko ya suka santé ya combat est-ce que infiltration za makasi na combat non infiltration za hôtel la congolais moi za bololé amoni ka lembi na e akomi via poto pesa passe ya via poto za passe infiltration za infiltration par rapport à quoi infiltration ezalaka bazwi rwandais moko benini moko bakotisi lebino na combat eza entre biso moko bacongolais qui médiocre ya peuple zaïrois oyo aza constant pourquoi attente ezate entente bolingi nani bayokana bolingi nani boyo kokende kozwa moto aza na traître de naissance yo kende koyokana na ye soki te traître akiti na traîne na gare na yo kende obondela eke bakoboma oti soki bomoni ke boza même esprit bofandi a même à deux totinengelo so preuve concert à Paris ezaki bloqué soko tali machine eza Bruxelles machine eza na Bruxelles
et la musi bande ko tout beleli bande ko bola muka bota ata mutumoko on va faire ce qu'on peut tokoki wandolanda na bandako na bino boza dia ba traître na kati ya makila na bino to bonde bande ko na biso to yokanaka komba ba obomayo ndeko na ngai ba obomayo mais combat oyo ba mosusu bakanisa teki ba betela batolo na soki nga été concert boye ko beta soki nga boye politicien mais to la to démontrer bango sans bino avec le peuple to mobiliser ndeko na ngai to ti ko lalisa combien de concerts ça veut dire combat soki eza combat mo spirituel ils sont soutenus par Dieu Zambia a besoin de qualité pas de quantité pour le moment c'est la qualité que Dieu veut Zambia a besoin de boton dans la belé même si on tali makambo et sali makina fali même tant que tout ça qui na tant que tout ça teli ma jibe to ma 10 000 to sala ba dégâts to sala makamba fali te na kanisa makamba fali to ça y moqué mais c'est la première fois que le combat dans le monde entier to ça qui moqué ça veut dire ça qui la qualité qui était là et Dieu était là parce que Nzambe nous s'est manifesté na kati ya bato et belé Nzambe pour na faiblesse moko boy comme bato amona ki to comme faible combat ekufi au moins qu'il fallait signer ki biso avec combat ekufi to beta mais dans la faiblesse Dieu se cache là-bas to beta qui est bato nyonso amoni que monde entier ba lobeli ba combattant na minoko nyonso ça veut dire combat ils a divisé te combat ils a mutu soki alongwe na endemi na ye afani na ndako na ye mais ba o bazana o bato boni o bazana esprit ya combat mais po ba lobara te les preuves que yango bangonde baza ko annuler ba concert. Voilà, tout système so commandant so pesa ta mo bato mbote pour tout système. Bon mbote ezaka bande ko tout oyo bolinga biso le roi liboso tozo soutenir bande ko biso maman Marie Betenge donc na chaussée de Wavre bokendo somba mama puta bande ko nga boti ko somba biloko e pa ba indien ba pakistanais bande ko nga tozo conscience bino bato boza na ba restaurant bande ko biso ba congolais. Est-ce que monsieur omona mundi bomoko ay ko lia na restaurant na sengi fofu bene non bato ba consommer ça biso ba moko ba entre biso na biso comprendre donc c'est ngel ka biso na biso to banda ko somba ka pe ba biloko ba produit ka pa bande ko na biso ko kende ko pesa mo pa ya mbongo tende ko na ngai omona parce que jamais ko mona nani mundi wa ko somba pondo non mais biso to kende somba ba durume pa na bango ba kebab pa na bango mais bango ba ko somba pa na biso te pourquoi pas biso pe to bando somba biloko pa bande ko na biso donc bokende pa mama na biso ataka na wenze ya Gambela et bokende pa mama Vero kotinda ba biloko bokende pa mama Eunice Banze la fleur du jour la femme intelligente très intelligente donc a fungoli na ba magasin za munene ba transfert ya ba bongo ezali yo tinda iso na bongo te ngana bazungu tina mbonde ka pa na mama Eunice Banze Western Monogram Money Trans boke kuna botindi bande ko na ngai ba nini agence ya koteka ba billet monde entier même ba fribus ya ba bus ok ko sombe pande ko na biso o somba billet mwanda munda bo pesa ndambo neti yo tindi ngala ko pesa la okuna yo tindi na bongo oui okura nanga te non ko na donc boke Banze donc l'affaire du jour a été katuba maputa baloso banini bato bwana ba fête ya matanga pour que nous sommes ba uniforme pas yande on a vu son à Gessen Strat le numéro 53 code des années 9300. Voilà, merci Nabino Bandeko Bolandi Biso tozalaki na commanda eso bien parlé. Je crois que Boyoki et Mbokeza na danger. Kasi mo pese mbote te. Nani? Churambombo. Imbattable, voilà, donc Mbokeza vraiment en danger. Vraiment que Makamboza est belé, vraiment intervention na Motonyoso. C'est-à-dire apport na yoza très important. Tala niveau Mboka na biso za okende. Tala vraiment yo mo tala. So côté plein bon la peine niveau foutezo na habité. Bon voilà, c'est comme la conscience, hein, zora conscience. Ngai sala ngai sengo makasi parce que bah tu faut comprendre que tant qu'on a distraction bango va profiter ba ça na bango. Ah voilà. Merci, Tolo Bella vie. Oui, Papi Gen, Tolo Bella vie. Tolo naka mini Papi Gen Tolo Bella vie. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi Gen Tolo Bella vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen Tolo Bella vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona ko pesa makambo yango to bisimino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu
nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Gomu chuchu supu. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoli. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau de Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka Mama Chocolat mobali nanga akoka Paul Mungeche mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka
à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tata Mapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent, merci, un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de